Yaka ou s'abonner na Aime la Grâce TV, c'est non stress. Abonnez-vous massivement na Aime la Grâce TV, chaîne moko ya bien, oezo lo ba makamba bien, oezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango. Bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi, o bolinga ko orgazi, bozana besoin actualité orgazi, bo s'abonner na Aime la Grâce TV, boko mona ngai na Aime la Grâce TV. Toke na kati ya RDC. Na kati ya RDC, soki ke bake bangunza ya RDC, so bake na mbanza ngungu te. Bafongola oyo mfumu Kimbangu atangaka na mbanza ngungu. Donc RDC bako sala nyonso. Présidence moko te ekotikala ko tambola pena na malamu na kati ya RDC wana. Donc nyonso ekozala kaka futi sur futi. Yango monike na mbanza ngungu place wana kangamaki et eza donc na kati ya Congo eza na deux places oyo eza ya kokangama. Na mbanza ngungu et na manyanga. Président mokote oyo ako dirige Angola soki avandi na mbanza Congo te. Donc mbanza Congo eza fongola. Mbanza Congo eza fongola ya makabu nyonso. Alors président oyo azaki no akovanda na kati ya capitale wana aza président ya ntilu ya promesse te. Donc eloko te. Pona kati ya mbanza ngungu eza na makambo ebele eza na kati ya mbanza ngungu. Kisimbi wana o eza na mbanza ngungu kombo ne Nengunzulu. Kisimbi wana Nengunzulu yende mutu era moni pasi ya bangunza. Pasi ya oyo banyokola ki tata na biso, to koko na biso, to sauver na biso pon na biso. Vraiment de ye alobaki kuvava dia kangama na vava mpedi na kutukila. Ye akendaki. Ndenga kenda ba memai na likolo. Nde bakendaka na ye alobi keno bangunza bakoya bangunde bakoya kofongola. Bakoya kofongola makambo nyonso pe ekeli boso. Alors, so totali départ ya makambo ya papa Kasavubu na biso. Tshisekedi oyo akufaka mulumba wana a partir ya mbanza ngungu place nde azulaki message ke fallait apesa Kasavubu mbongo po Kasavubu akende na hôpital. Mais Tshisekedi aboyaka kopesa mbongo, aboyaka kopimisa mbongo a partir ya mbanza ngungu. Kasavubu era yo Tshisekedi azalaki modi, azalaki pena modi a partir ya bangunza nyonso o ba mona pasi. Mutu moko azape awa na kati ya Luanda azolinga asala mwa montage moko po ye azala na place wana. Mais ye soki azongi na bukoko na ite en tout cas ta asali nyonso wana akokoma kaka ndeti Tshisekedi. Donc amati akiti moyen zo pouvoir ezate pona nini sa bozonga na bunzambe na ye. Mama na yibiso na kati ezala RDC, Congo Brazza, Angola, Gabon. Soki mukongo azongi na place te eloko moko ekotikala ko marché ezate. Au véritable président de la République mutu fo abieka ye eza bangunza. Po bangunza bakofandise na kiti bakotambika ba makazu banzamba baluzibu babiloko nyonso wana. Do tokotambika epo bisimbi basimba président wana. Alors président wana soki asa diriger na molimo, président wana akotikala koboma population akotikala koboma population na pasité, akotikala kokota na babuzoba teke abana koboma batu to ebana kokota na babuzoba moko ezangatina. Donc na moment oyo botika na bino ko konte keno soki ke onita aleki na place ke peut-être akoya kobongisa mboka eloko te. Donc ça rendu Congo avanda 0 sur 0. Et lelo ndenge zaboy Angola na RDC bango nde batu bazo freiner Afrique po ekende bosote. Bango pena batu bazo freiner tous les deux pays oyo bango bazo freiner ba africain ba ke liboso te. Ke na mbanza Congo poto kende ko sala to kende ko fongola makambo ebele oyo ezo senga. Les aboy batinda ki biso photo kende to sala ba cérémonie na 12 génie oyo elingi mbanza Congo e photo kende place Vitanganga babomba maka na Kalundwa, photo kende na Vema, photo kende na premier zandu ya liboso oyo banset na biso babanaki ko sanganaka
batuba banakuta ba Senegal Gabo kingadi tu na kwanza photo kento ye ngana yebi kuna. Le plaisir a été toujours de notre côté, car nous le savons, vous êtes très nombreux à nous suivre devant vos écrans, devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones. Là où vous êtes, nous vous disons soyez le bienvenu sur notre chaîne M La Grâce TV. Na esengo toujours tozala nango ya otema liboso na bino pour bino ne bopesa biso esengo pour que toi le suko posa na liboso na bino donc le lot donc on a za mana esengo makasi parce que babi molimo molimo eza ma awa na kati ya plateau na ngai donc on a toujours na esengo ko yamba bayaka pona sangwela mo bayaka pona nation angolaise bayaka pona oza message international pour que mokili mobimba ezwa lobi ko nazalaka toujours na esengo koyamba bango mana kati ya plateau na ngai. Alors merci na bino nyonso oyo bozalaka toujours wana ko s'abonner massivement na chaîne ya M La Grâce TV to pesi bino merci parce que sans bino nde biso wa oyo là, je dis merci à mon patrocinateur officiel, l'agneau sans tache, le maître boss, donc l'agneau sans tache qui est toujours là pour nous soutenir dans 4 2022. Toujours continuer le maître qui te donne $200 va te faire soigner. Il est toujours là pour nous soutenir pour que nous là, je dis merci à Rossi Signol au sembe au matoko babi mobile azala pembe motema pembe nyonso ya pembe donc yazala toujours wana derrière la caméra na kati ya réalisation ya M La Grâce TV na Luanda do bozaki na ngambo akin mais babi veut dire azama awa na kati ya Angola Luanda to sa musala malamu. Alors sans plus tarder je vous présente déjà mon invité au tozane na kati ya plateau babi bangunza ngunza zana biso awa molimo kiti na kati ya plateau ya merveilleuse la gracieuse na lisungi ya Rossignol le coach biso na invité spécial na biso ngunza poto solola wala ngunza yingeta diaka yaya muna mbokela yoyo mini kutubokela ye tata kamera kuna utisimba sengwa utabibalula muna wolo zizitu vraiment tunekiese muna mona kedika toko de mbote yendumba ya mbote vantuala kedika wizidi mkutu yuvula mpasifo tolenda bangu la mamonso no mana mafana kene mulumbu kaunu ntondele beni muna kungyamba fatifulu kyake ya yenge mbuta mpila kaka tokidivofa donc tokota mana ningala parce que Kikongo il y a beaucoup de gens au baye bien ngo pété donc tolingi to basi ba baka non c'est un phénomène mon ya tribalisme mais tozana quand même tribalité c'est un message pour tout le monde un message oyo eza pour la nation angolaise pe quand même tout le monde a déjà na mokili momba ndenge ba vaccin est comme obligatoire ndenge ba vaccin bazoko obligé biso surtout awa na Angola mais tozana ngunza na biso lelo na kati ya plateau ngunza avant to kota mana ba sujet na biso ya motuya na bike bato belé na mokili momba rosa image oyo lelo baotala biso en 2-3 mots nini bakoki kokanga na présentation ya ngunza oyo toyambi na kati ya plateau na biso. Matondo mingi ngai kombo na ngai papa Ntyanungu Nkuma nekintwadi nazali mukambi ya lingomba ya LBA lukutaka nloba ngunza mwa Felika nde na ye awa pona ko solola pona ko talisa peuple noir oyo eza kati ya makambu oyo ezokoleka na monde mobimba nde lelo toye awa na mama na biso journaliste na biso vraiment tobandi kala lelo te vraiment aza awana na papa na biso pe azo simba bibende kuna vraiment na sepeli na ye na ndenge pena tokutana mokolo lelo en tout cas bolanda na bokebi nyonso o tokolobela concernant makambo o ezoleka na monde mobimba mais ngunza tokota directement na maman likambo oyo memi biso parce que tozomona na ba mikili ya poto lelo bazo revendiquer pe quand même bazo sala ba marche na bango balingi na bango te ba vaccin et continuer ezala obligatoire kozana carte à vaccin avant au somba il faut carte à vaccin avant au kende même na ba école ba supermarché na ba bisika nyonso to mona même na ba banque ba comme obligé biso ba carte à vaccin mais lelo vraiment plus ememi biso parce que biso tozana na kati Angola bino boza bangunza na part na bino nano kozwa vaccin oyo molimo parce que biso toyoka bino molimo alobeli biso na nini pona ba vaccin oyo tozwa te po ezape obligatoire quand même mais kana nkolobela biso ya matondo mingi bandeko nyonso bozolanda biso vraiment ezali mawa mingi pona
l'état nyonso ya Afrique to ba mikonzi nyonso ya Afrique ya liboso biso tokendaka na mbanza Congo avant makambo oyo eya révélation ebima tokenda na mbanza Congo bancetre nyonso bamemaka biso na mbanza Congo bayebisi biso ke boya likambo moko ya mutuya ekoya biso tozobeta bamindele fimbu na ndenge babomaka bakoko na bino na ndenge bamaltrataka bakoko na biso na ndenge basomba bandeko na biso bakenda na poto nde biso tokobeta bango fimbu po bayeba pena ke no bato oyo basakanaka baza bato ya kosakana nango te nde biso tokendaka pena na kati ya mbanza Congo tolekaka pena na mbanza Congo tokota mabondeli makasi pona yango. Donc oyo pona biso bangunza to yebike eza coronavirus te meza fimbu pona ba oyo basakani doctrine ya loposo moyindo yango wana nde ba ndeko na biso ba tata na biso ba mama na biso vraiment eza mawa mingi na bino bozo ko telema bokende kozoka ba vaccin wana eza vraiment mawa mingi po eko komela bino na ba problème moko très sérieux na mikolo oyo ya en tout cas biso pena bangunza eza pena permité poto kende kozwa ba vaccin wana pona nini biso to yebike eza coronavirus te mais to yebi yango keno eza punition ba pesa ki ba mindele wana kutu eza ibandeli mais mususu pe susu ezo ya oyo biso bangunza ndenge bazo talisa ka biso matondo mingi bande ko nanga bino nyonso bozolanda biso. En tout cas, il y a un problème sérieux pour na makambo oyo na bino nyonso bozoki ngomi pesa na makambo itali ba coronavirus wana. Donc vraiment ça malamuti. Ngunza na kati yo mukena bito ko continuer par rapport ya vaccin mais totali coronavirus ndongo lobi que coronavirus ezal ko punition oyo ba koko bazo pesa mindele. Mais kotala na bato bazo kufa. Ndeti na corona tango ebandi na 2020 ebandi da ko ravager bato kotala ezaleka mindele te bakufaki tozaki pe na bandeko na biso parce que tozala na communauté congolaise angolaise Congo to baka ne Congo o bazapeli banda ya bamboka kuna ba Europe Asie ba USA bazakuna mais bakufaki pe sikoto loba nini fimbo yango ezalaki su pona bandeko na parce que yo mo kaka pe mtolobi ke ezalaki pona fimbo mindele siko mindele to moni pe bayindo bakufi. Matondo mingi mama journaliste na biso vraiment ya liboso na koloba omoni biso batu moyindo ignorance nde yango nde ezoboma biso po sans ignorance mbele makambo nyonso ezate po soko tali la plupart ngunza nyonso oyo azapena na kati ya bukoko na ye na kati pena ya nzela na ye pena ya solo en tout cas eza mwa pasi mwa muke po akota na makambo maladi oyo. En tout cas tata pena azobatela loposo moyindo na ndenge pena eko longobani po lelo soto tali ba mindele nde bakufeli yango te batu moyindo bakufeli. Alors eza différent pona nini bango nde eza ignorance o ezo sala bango bazozanga koyeba ndeni bazo kota po ya liboso ndenge eza batu moyindo mingi obazana kata poto bakota na bakodi ya 666 bakota na kodi ya 555 do bakota deja na babiloko moko oyo ya mindele o bazo pesa bango yango zomona ke mingi bazo kufa na buzoba na bango moko yango na ozomona ke eza pasi mingi ngai mikolo oyo lekaki wana batata balakisaki schéma ya kodi ya 555 na o bazo utiliser étoile ya 6 étoiles na 6 étoiles wana batata bampungutulendo balakisaki chaque kantu eza na likambo nango yango zomona ke poso moyindo soki azoko kufa na buzoba na biso moko ignorance yango nde zoboma biso mais soki pena ke to comprendre nde makamususu eko sala masuti. Mais lolenge nini oyo tango nyonso poto toyoka pe ba mateya na biso ba mateya na bino de fois tango boleka pe na ba radio na ba télévision koloba que poso moyindo elamuka poso moyindo elongana kati ya ignorance mais ignorance ngo obino bo kangaka peut-être poso moyindo na lolenge nini oyo bato esengeli bakota mozindo amso bakangola mana ndenge bino bolingaka bakangola mana kati ya poso mindele oyo bakanga biso quand même na kati ya colonisation poso lelo en vrai dire soto bi Afrique lelo tozozala toujours colonisé parce que nyonso o bazo ko imposer biso yango oyo lelo tozosala ndete ya ba vaccin lelo tout le monde a commis obligé à avoir vaccin parce que ça vaccin a koyi kosomba ilo côté ndeti biso en Angola ba masque a rakutu kolobate donc comme biso ngambu soko longoli ka bakangio alors mais ka koyebisa biso déchiffrer biso code oyo tu kolobi koyebisa biso ba 555 na 755 lolenge nini pe bana ya posolo moyindo esengeli bakangola mana yango.
Matondo mingi yaya mama na biso na sepeli pena na mituna na yo omoni ba président nyonso ya Afrique to lo bango vérité sur vérité ba président nyonso ya Afrique nde bakendaka na Rome kuna nde bakotisaka bango na ba maison moko eza ya mwindu na ndako na bakotaka nde bakena ko signer compact wana basinyaka 1 ya koboma population ya konyoko la population ya ko yiba bunzambe na biso donc balanda kaka bunzambe oya bango alors yango ozomona ke ezo parvenir ko sala mabe pona loposo moyindo alors eza bambi konzi na biso bayebi makambo pena ke nofu bazonga na bunzambe pena ya solo oya bango moko mais bango baza nango kaka ya kobomba mais bazolinga ko sala ngo te bazolinga ko bimisa yango te lelo par exemple na koloba awa na koloba ke na Angola président moko te oyo ako diriger Angola soki avandi na Mbanza Congo te donc Mbanza Congo eza fongola Mbanza Congo eza fongola ya makambo nyonso alors président oyo azake no akovanda na kati ya capitale wana aza président ya ntilu ya promesse te donc eloko te donc akosala nyonso akosala eloko malunga eza te Mbanza Congo toke na kati ya RDC na kati ya RDC soki ke bake bangunza ya RDC so bake na Mbanza Ngungu te bafongola oyo mfumu Kimbangu atangaka na Mbanza Ngungu donc RDC bakosala nyonso présidence moko te ekotikala ko tambola pena na malamu na kati ya RDC wana donc nyonso ekozala kaka futi sur futi yango monike na Mbanza Ngungu place wana ekangamaki eza donc na kati ya Congo eza na deux places oyo eza ya kokangama na Mbanza Ngungu na Manyanga donc ba deux places wana soki ke bangunza bafongoli bango nyonso baza na kati ya RDC soki bangunza bavandi bakende na Mbanza Ngungu bakende kosenga penda vrai ba cérémonie makasi en tout cas bakomona ke makambo nyonso ya Congo RDC ekeli boso awa na kati ya Angola place o evandaki Reine du Congo bango bazo négliger yango so tali la plupart Mbanza Congo eza ndeti mboka moko négliger eza négliger et peuple mu Congo bazo négliger mais or que mutu azana degré ya kotambusa kinzinga po ekende liboso to kimpanzu to kinsaku eza mu Congo sa mu Congo en tout cas eloko moko te donc mu Congo eloko moko azosala ignorance na ye azobebisa eloko na ye batata bampungutulendo bapesi biso kiti poto vanda mais peuple mu Congo alingo vanda na mabele yango zomona ke buzoba ezoleka mingi yango batata pe bazotala biso bazoseka biso na moment oyo batata bapesa biso orientation fato ke na Mbanza Congo poto ke neko sala to ke neko fongola makambo ebele oyo ezosenga nde ezabo batinda ki biso foto kende to sala ba cérémonie na 12 génie oyo elingi Mbanza Congo e foto kende place Vitanganga babomba maka na Kalundwa foto kende na Vema foto kende na premier zandu ya liboso oyo bansetre na biso babanaki ko sanganaka batu babanako uta ba Senegal Gabo kingandi tu na Nkwanza foto kende to yebi ngana yebi kuna do ba place beli foto kende alors babiloko na nyonso wana ezopesa pena keno eza pasi pona loposo moyindo azoyeba grandeur ya elumutu ya eloko oba pesi biso te yango ezozongisa biso na sima Ngunza ofungoli quand même parenthèse moko ya moto ya surtout parce que bato pe bakolinga quand même ko mituna mais Ngunza lelo tomoni président na biso Jean Lorenzo ye wana na kiti mais azovanda awa na Luanda siko pona bino bangunza message nini oyo bozwi et message wana est-ce que bo transmettre ki ngo bo informa ki e pa ya yemoko mukambia mboka pour que ayeba siko lolenge ni parce que otu ko bimisa iloko mo que président oya ko kamba Angola pour que mboka ekene malamu esengeli avant na kati ya Mbanza Congo mais tandis que ba élection capitale ya mboka eza ana Luanda mais ndenge nini solo lenge nini oyo président ko ekolongwa awa pour ka ke no ko vanda na Mbanza Congo mais kana ko expliquer biso un peu clair ko fungolela biso parenthèse on a po bato oyo nyonso bazolanda biso surtout na bandako bazala quand même na clarité makambo zo ebisa biso matondo mingi ya vraiment na sepina mituna na yo lelo yo soki tozobenga ke Luanda banani bato batonga Luanda esa mu Congo lelo yo Angola nyonso première capitale eza Mbanza Congo eza Luanda te
Luanda ba o ba uta na mbanza Congo ba uta soyo bangonde batu ba tonga mboka oyo. Mais capitale ezande kati mbanza Congo. Lelo po efongwami po lelo ke non makamunyo seza awa. Mais capitale ya likambo ezana mbanza Congo. Donc source ezana mbanza Congo. Po soki lelo totali RDC, Congo Brazza, Gabon, mboka nyonso wana babanako kofuta mpaku na mbanza Congo. Babanako ya kofuta mpaku awa na Luanda te. Mais ezalaki na kati ya mbanza Congo. Do source nango eza mbanza Congo. Lelo pendenge zaboyi ngana kotuna président nyonso bazoleka na ebonga awa na kati ya capitale. Boye bisanga ngunza nini deja si abieka président. Ngunza mokote abieka azate. Do bango nyonso bazosalela doctrine ya bamindele. Bazana kati ya doctrine ya loposo moyindo te. Pour véritable président de la République, mutufo abieka ye eza bangunza. Po bangunza bakovandise na kiti, bakotambika bamakazu, bansamba, baluzibu, babiloko nyonso wana. Do tokotambika po bisimbi, basimba président wana. Alors président wana soki aza dirigé na molimo, président wana akotikala koboma population akotikala koboma population na pasité, akotikala kokota na babuzoba teke abana koboma batu to ebana kokota na babuzoba muko esangatina. Donc véritable président nano ayete po véritable président azali oyo akokamba kinzinga na bokebi nyonso. Mais tout le monde peut lelo mboka yango yo tozoke na ba élection. Ni komba pasinde tozala mpe yango yo. Awa ba élection yango yo tozoke ne déjà kala te photo wanda ko voter. Na ebite ngonza bino batamolimo ngana zozongela bino batamolimo parce que babi bokonze vanda makana esprit na molimo avant nyonso lelo ekokisama donc bandaka nano na kati ya molimo après lati nzoto lati mosuni mais bino oyo bozwaka molimo bokutana na molimo fara bolobaka boyokaka makamu nini oyo molimo elobi pona mboka po ba élection yango yo est-ce que président nini o molimo yemoko tolo babangunza bino bovandi bayebisi bino nani wako kamba mboka lelo yango yo election matondo mingi yaya vraiment na mutuna noeza malamu mingi na moma oyo na koyebisa yoke ba président lelo nde ezawana bakosala na bango susu ndenge ba mesana kosala bakoyiba na bango su population bakosala nyonso. Mais eloko ya liboso na koyebisa yoke sa Mukongo azonga na pouvoir donc pouvoir union sikoya ezana ngo ya pamba. Premier point. Deuxième point na koyebisa yoke no omoni na kati ya makambo oyo ya ba vote oyo donc ezana ngo pona kokosa su population mais pona kozala pena ke no mutu oyo aponami pena ya ko diriger mboka o po tambusa ngo pena malamu nyonso nano ayete mutu wana azali banda e yami bale na koyebisa yoke no ndenge zawana na makambu oyo nyonso avant que makambu nyonso ekende liboso photo fani sana no rendu Congo. Do rendu Congo yango de batata na likolo bazo préparer déjà o akozala ntinu pontinu wana soki avandi président azana maloba moko te devant ntinu pontinu yende mutu aza liboso ke président de la République. Donc rendu Congo soki nanu evandite bango nyonso bakoya bakosala nyonso bakosala eloko malunga ezati. Donc na moment oyo botika na binoko konte ke no soki ke onita aleki na place ke peut-être akoya ko bongisa mboka eloko te. Donc ça rendu Congo avanda 0 sur 0. Tout n'a pas malamu oyeli biso parce que eloko moko uti kolobake oya ako diriger lelo mboka ya Angola oyo bino ba ntinu oya ko yana rendu Congo akoya ko pona ako uta libanda mais libanda ngo toyebite nani oyo bino déjà nzamba talisi bino oya koya ko kamba Angola parce que ezole que la même entendement la biso mekana ko talisa biso to mekana ko comprendre matondo mingi yaya ya liboso na sepeli na mutuna na yo Mukongo wana aza bien préparé aza na poto aza na États-Unis aza na kati ko yeba kompo na bon wana toko publier na nutepo manso ki na biso ya biso bangunza po biso bangunza toza na secret na yebi ke mutu moko azape awa na kati ya Luanda azolinga asala mo montage moko po ye azala na place wana mais ye soki azongi na bukoko na ite en tout cas ta asali nyonso wana akokoma kakande Tshisekedi donc amati akiti moyen zo pouvoir ezate pona nini
sa kozonga na bunzambe na ye mama na biso na kati ezala RDC Congo Brazza Angola Gabon soki mukongo azongi na place te eloko moko ekotikala ko marché ezate lelo ndenge za boye Angola na RDC bango nde bato bazo freiner Afrique po ekende liboso te bango pena bato bazo freiner tous les deux pays oyo bango bazo freiner ba africain ba ke liboso te po base ezana RDC base ezana Angola na Angola makambe bele eza awa oyo eza ya kokangama lelo pour exemple tokoloba ke ba président de la République ezala ba ministre ya culture soki totali ba o bazo poser bango ke non ministre ya culture soko tunie Mbanza Congo makamuni nezana Mbanza Congo ayibi na iti mengande na zabu no so balobi ke non papa Nchanungu zala ministre ya culture ngana kotambusa pena culture wana na malamu nyoso mais ngai atanke nazana don ya kinzinga te moyena kote na ba place wana ezate mais soki ba yepa na biso tokotalisa bango nini Congo wana Congo elakisi nini nini ezalaki na kati ya Congo lelo nde tosaboye tozozwa kaka Kulumbimbi Yalanku Talila Bukikwa cimetière Manzinga esili oba cimetière Bantotela est-ce que les véritables Bantotela bango batu bazawana ba véritable Bantotela bango te bazawana ba véritable Bantotela bazali banda bakunda bango na kati ya Mbanza Congo te bazana kati ya Mbanza Congo te kundela bango wapi boko bino pe boyebi toyebi mais boyebi kasi bozo bombela bana Congo pona nini kasi matondo mingi yaya omoni likambo l'état na biso balingi bapaya ke bakolomboka ya liboso na koyebiso ke yaya lelo tokokende na kati ya kinlongo na biso bafongola oyo ba génie bapesa pona kofongola tous les 3 pays biso bapesa biso tozanango mais so to senga déjà combien de fois na directeur ya culture na tawana Nsakala Nsenga azalaki président kati na directeur ya culture na Mbanza Congo ke tolito présenter biloko moko boye aboya lelo tozo vanda malamu na mama Nzuzi makiesi tokozo poser su kawana soki ako permettre biso yango toko présenter ngo na misu ya batu nyonso tozana mbele ya lulendo oyo ntotela azalaka na Mbanza Congo biso bapesa biso tozana ngo tozana makambo ebele o biso foto lakisa na l'état mais l'état ya Afrique balingi koyokela bangunza te bango balingi kaka catholique kingandi mais catholique wana pe ezoboma bango tala na moment oyo catholique bango pe bakomi ko yiluka balingi pe bango pe bakoma ba président siko tozo kende wapi donc esa pasi mingi mais to yebi mukolo moko eso yebisa biso mbela lulendo wana etikala so na Mbanza Congo te soit disant mindele nde bakenda nango na yebite lelo lobeli susu yango est-ce que ezongi déjà pas na bino ou bien juste que les aka mindele nde bakanga mbela lulendo yango matondo mingi bambela lulendo ezalaki ebele na kati ya Mbanza Congo po lelo ndenge zaboye nimi alukeni azalaka na mbela lulendo ne Kongo ngolo azalaka na mbela lulendo ne Nkilankosi azalaki na mbela lulendo do tokolo bake baze belé poso na tangeli do ebele basaki belé mais oyo ngana zanango ezambela lulendo ya Ngongi Masaki oyo azalaki reine na kati ya Mbanza Congo bapesa nga yango na zanango il fallait na présenter ngo na monde mobimba l'état amona alors tozo préférer susu ndenge tozo salisa su fête ya Makimpa Vita ndenge to utako salisa wana oyo leki wana fête oyo tozo ko préparer yango po biso pena bato organiser fête wana alors soki ke bako permettre biso to komema biloko wana po to présenter na monde mobima l'état ayeba yango keno kinzinga avant ekende liboso sangunza eloko moko te mbela lulendo yango rôle na yango nini bokoki ko présenter yango lelo est-ce que ko apporter nini na peuple africain lelo ezo souffrir parce que jusque là tozo kende kaka liboso te ce sont toujours le blanc qui domine biso tozo zonga kaka sima tozaka katango nyonso na bowumbu tozaka katango nyonso na kolandaka bango bango bakangi 100 jours na bango bakobima te biso pe biso yo pe tolandi alors mbelo lulendo rôle nango eza nini na peuple africain oyo est-ce que ekosunga pona ekangola bato ekosunga pona peuple africain alongwa na bowumbu ya poso mundele matondo mingi yaya na sepeli mingi pena na kati ya mituna na yo omoni na kati ya loposo moyindo makambe beleza ya kokangama ya liboso nanu biso peuple Congo ya liboso nanu
nanu to senga véritable bolimbisité na kati ya mbanza Congo. Pona nini? Ya liboso na ndenge za wana batumba bakoko na biso, bakunda bakoko na biso viva, babwaka bakoko na biso na mai, bamema bakoko na biso, donc baza ebele ba lubondo wana babaka bango na ikuluzu. Mais ti lelo, est-ce que l'État nyonso biso bangunza si to teleme déjà to vanda poto ke na mbanza Congo poto sala démonstration wana poto senga penza po bakoka kolimbisa biso na to sali yango te. Alors yango tozo linga to meka ko vanda na l'État place moko to solo na bango ba pesa biso nzela po biso bangunza to travailler comme il faut. Lelo to sala ki fete ya makimpa vita oyo ute koleka wana le DG wana ute leka. Mais presque la plupart l'État azalaki pembeni il fallait atiki la biso bangunza to laki sa démonstration ndenge bangunza ba wana ko sala. Mais bango ba wana ko kale biso oh non oyo bo sala te oyo bo loba te o bato catholique ba ko loba boye ignorance yango zo ba bango lelo to kozwa kende tina kati ya ba mbuta o bazana kati ya lumbu soko tali ba mendezi bango nyonso wana basala kana lumbu kuna presque la plupart bazana bango bato misoni bato catholique bato ni makamoni ya malungu ko sala mawana eloko te. Donc bango nyonso baza nsusu za foi do baza nsusu za foi do ndenge moko na ba président de la République ya Afrique broke baza na bango mituba kata bango do baza na bango na eloko moko ya malunga bazo sala te. Donc soki balingi ke bakende liboso baluka bangunza ba diriger bango po makambo nyonso ekende malamu. Makamno c'est que ne malamu na ebi vraiment tozo kene na biso na ko cité malembe parce que beza ba point wa motuya et même ki biso liboso ya télé to ebité nzambe asunga biso pour que to mekasu ko développer ba sujet musoso par rapport ya mituna oyo ekoyela biso parce que bande kona biso o bozo landa biso bozo yo kangunza ndenga zo koloba muso boko ko zana ba question en tout cas dans les commentaires to koyeba na ko sala susu épisode musoso pour na ko répondre parce que ngunza aza vraiment dans disponibilité na bino surtout pour na ko répondre mais ngunza tozonga na likambo loba na biso ya makambo ya Congo na ngambu ya Congo awa tomoni pe bango pe kalate élection ezokende kutu na ba actualité ko to signaler peu quand même to uta ko mona actualité moko wisu ko circuler déjà que notre président Fati a zalaki vraiment na risque ya coup d'état donc mboka to yebité wana bango moko ba zaki sur place ba ko détailler fait yango comment ça s'est passé mais biso en tant que presse to yepa na bino bangunza pona ko kotomeka un peu ko fungo la population ko fungo la peuple noir oyo ezolanda biso lelo comment na ndengo uti koloba makambo ya kokende na kati ya mbanza ko fungola makambo oyo papa mfumu Kimbangu asalaki mfumu Kimbangu kangaka toyebite makambo nini oyo akangaki etant que mboka oyo ye abande ko vanda pe na mission oyo ayelaki ko kangola poso moyindo mais ndenge nini susu ekendaki na niveau et que akende ko kanga likambo et que likambo yango pe ezalaki nini pour que tozana posa réveil vraiment ya makasi ekota na peuple noir tolongwa na kati ya minyoko oyo tolongwa na kati ya pasi oyo ngondi matondo mingi na mutuna na yo oyo utoloba ya liboso na RDC soki totali Fati soki balingi basala coup d'état eza nango Kabila mutu na ye pe kaka mutu azo provoquer babiloko wana nyonso po susi na ye ezali azonga yango azolinga ndeti abana ko silikila mwasi na ye aleka liboso mais ye azo préparer pena keno fo pena mbuta muntu alongwa bon ye pe azali presté na place wana donc eza place na ite donc azana capacité te ya komema RDC pour RDC ezana makambo ebele pour lelo yango na utolo bake Angola RDC yango ezo freiner Afrique mobimba soki Afrique ezo kendete tous les deux pays oyo nde bango nde bato baza coupable na makambo ebele alors yango na sengi ke na bangunza nyonso baza na RDC bolandanga na bokebi nyonso en tout cas na kosenga na bino bangunza botelema bokende na kati ya mbanza ngungu na grotte ya mbanza ngungu Mfumu Kimbangu aliaka kuanga na kati ya prison mais era le kuanga wana azwaki makasa akangaka siku ndenga kangaka yani fo kono nsidi kanga alors kono dina difeti zibula doke akatikala ko kanga eleni kangu moko boy siko kangu wana fala bakende bangunza nde bango fo bakende ko fongola kangu wana po fongola Congo RDC po place wana bakangaka ye place ba betela ke fimbu place ba nyataka na train do makambo bele donc yana yango nde wana bazolo blakeno kangu kasala kanga vana katika mbanza ngungu yango nde sikoyo bangunza fo bakende ba fongola mbanza ngungu po makambo nyonso ekende malamu mais na kokanga yango
pourquoi kanga kiango seulement parce que azaki maltraité ou bien parce que mission oya yela ki a kokisa ki angote ne kanda wane sala ki akanga mboka oya zo bundela pe en même temps pour que kango la mato ebité em so expliquer ki bino ngo pe clairement parce que bino bo abangunza abimela rabino pa solola na bino matondo mingi soki ye akangaka kango wana pona kati ya mbanza ngungu ezana makambo ebele ezana kati ya mbanza ngungu kisimbi wana o ezana mbanza ngungu kombone nengunzulu kisimbi wana nengunzulu yende mutu era moni pasi ya bangunza pasi ya oyo banyokolaki tata na biso to koko na biso to sauver na biso pon na biso vraiment de ye alobaki vava dia kanga mana vava mpedi na kutukila ye akendaki ndenga kenda bamemai na likolo nde bakendaka na ye alobi keno bangunza bakoya bangunde bakoya kofongola bakoya kofongola makambo nyonso pe ekeli boso alors so totali départ ya makambo ya papa Kasavubu na biso Tshisekedi oyo akufaka mulumba wana a partir ya mbanza ngungu place nde azulaki message ke fallait apesa Kasavubu mbongo po Kasavubu akende na hôpital mais Tshisekedi aboyaka kopesa mbongo aboyaka kobimisa mbongo a partir ya mbanza ngungu Kasavubu era yokedi akena kata na kata capitale na Kiutomba lelo tozobenga ke Kisasa donc na kata Kiutomba nde a partir wana bavandi bayebisi keno ndenge ozawana ndenge oboyi mu Kongo akende kozwa traitement omata okita okokufa na kiti ya kibukonzi mwa mata na yo ezate ina ndenge pe akufi atiki place wana déjà papa Tshisekedi azalaki da maudit tout to lobi en vrai terme donc en vrai sens du mot donc azalaki déjà maudit et pas Mfumu-Kimbangu Tshisekedi azalaki maudit azalaki pena maudit a partir ya bangunza nyonso o ba mona pasi malédiction wana yango pe lelo elandi mwana azoka ko diriger mboka te tonde bon ye kibukonzi wana eza yete eza kibukonzi ya kopesa o bapesi ye po basala ba jeune na bango yango nde epesaki mwa buzoba wana yango mwa ya koka ko diriger mboka wana da mwa pasi. Alors, vraiment, Ngunza, merci beaucoup pour l'éclaircissement de ça. Dans le deuxième épisode, tu as vraiment pour éclaircir, pour expliciter, mingi, où ils allaient penser à Ngunza, liboso ya peuple noir, nyonso, liboso ya peuple ne Congo, nyonso, où ils ont l'andabiso lelo. Alors, Ngunza na biso. Lelo, ba élection yango, nangambu ya Congo, nangambu ya Angola, biso nyonso lelo, tozo ke na ba élection. Et loro nini oyo lingi ko fungolela peuple misu kotalisa bango ko fungola bango o ezali conscience pour que tozwa to noter to ba iloko o to ko sala iloko o to ko sala te message fort vraiment na peuple noir lelo ko zani matondo mingi bande ko ngai binoni nyonso bolanda biso bokene mbangu te poso bokembangu boko pona susu e gorodo na place to ko nyoka masusu donc tokomona pasi po na ibike kala mingi te bakobwaka biloko ebele na balabala bino so bolandi biloko wana vraiment kozala pasi pona biso donc eloko muka malunga ekosalama ezate soki ye moko tata na likolo soki apesi permission te do bande konanga nyonso bokosala eloko moko te donc botika na bino kokene mbangu bakopesa bino baloso bakopesa bino biloko me boyeba yango ke biloko na bozolia eza biloko ya pamba donc makambo malunga ezate donc toko continuer konyoka na biso kaka tango nyonso donc total la nzambe liboso mais en tout cas soki totali kaka kimusuni eloko muka malunga ezate po boyeba yango ke catholique pe bazo préparer mutu na bango o bazolinga batia na kati ya place oyo na kati ya Angola oyo ba musulman bango pe bazo préparer mutu na bango pe susu bazo linga ndeti bamposer azala awa alors na koyebisa bino bozala prudent bozala très prudent mais na koyebisa bino ke na kati ya États-Unis vérité sur vérité eza na 7 personnes 7 ba Congo baza kuna o bazo préparer mutu oyo akoya ko diriger mboka oyo mutu awija azali mutu ambanza Congo azali mutu asoyo azali bon makabebele donc wana to bombi yango mais toyebi toyebi donc on va dire babi
Bangolano, hein? Bah se préparer déjà parce que babi mando kezo uta nangombo États-Unis ko ya diriger awa. Maman ngunza makambo yo na moni kezo bangi ça peut batebele ko pesa somo. Mais toute façon zaka wana parce que angolais za mabele na biso, ya bakoko na biso, Congo pe également, eza mboka na biso mabele na biso. Donc toroki mate tozana tozela ka bokondi yango et ya efanda pour que nzambe moko sala lolenge oya lingeli. Mais ngunza biso yo tokomi vraiment na émission na biso message na nouveau président na biso biso tozozela na kati États-Unis et bisika nyonso oyo bandeko ya molimo ya bangunza basanganaka bisika nyonso baza eloko nini okokoyebisa bango mwa quelques salutations dédicaces ou numéro de téléphone na yo mpona bato mosusu mpe bakoki kozala na posa ya kotuna mituna oyo ezosenga kaka te eleke epai na ngai mais ekoma directement epai na yo okoloba nini. Matondo mingi bandeko nyonso peuple angolais bobanga teke ndenge tozali koloba ke bango ya na minduki po ba ya koboma batu wana bazoya na boke na malembe nyonso bakoya kozwa kibukonzi na malembe po wana eza kibukonzi ya bunzambe wana ya kotengula makilati do oya kotengula makila yango te mais o ezoya eza pena akoya kozwa bukonzi na malembe batu wana bakoibana na mbanza Kongo bakotourner mbanza Kongo bakokena wiji bakokena malanji na mpungwa ndongo soki balongo wana bake kuna place ba instrument oyo ngola kilwanja tika so balongo kuna bake na cimetière mandume so balongo na cimetière mandume bazongi bakoluka biso bangunza nde biso bangunza tukene kobieka bango na kati ya mbanza Kongo kuna maza maluezi ikuna tubabieka ikuna pena bakila kintinu kedika kya Kongo kine kikwenda kuntwala matondo nomba ame kedika ina 944 74 24 31 tufutu kidi 944 74 24 31 yoyo mpe kwa nina muna WhatsApp do fobokele vraiment luna yentangu muna kundenda kumbaka matondo kedika ndombele vraiment kia mbote kia yingi kwa nkangwa wonsono wa peuple Congo yenge keno diaka beno bonsono mabundu mamonso manzila Congo ikulufene yenge keno totelima poto tambusa mission oba pesibiso papa na biso camera oazo diriger en tout cas na pesio yenge na yo marqué kombo o pesingate mais en tout cas Papa Rossi, en tout cas, na pesio yenge na yo et belé penza na mama na biso vraiment yécoute donc Yakobo mama te dokaza mama na journaliste mo osangante tozo kene na mbanza Congo akomona bisika o ya mutuya o nano amona te boko mona yango na kati ya ba télévision bakamo do boko kama ba place wana akotambola vraiment kozala malamu mingi pe na mbanza Congo te na Congo RDC tata soki apesi biso bokasi fongola tokokenda kati ya mbanza Congo poto kende kovanda na bangunza baza kuna poto sala misala moko ya mutuya na kati ya RDC tokokende kofongola kende mbanza Congo RDC tokokende tina Congo Brazza tokokoma matondo mingi Matondo Mbuta vraiment na émission na suka plutôt ya émission na biso Matondo merci pour na invitation oyo ndimaki parce que binonde oyo toyaka molimo oya lobelaka pona libota nyonso ya Nzambe merci na ba oyo nyonso ba landaki biso bisika oyo bozaki libakoya kolanda boyoki vraiment ngunza na bokebi nyonso mais biso posa na biso ezali numéro de téléphone na biso ezara toujours wana na bande de l'écran bobengi biso toza pe na posa ba soutien na bino parce que musala oyo ndeka tolobinga kutu nga na sutukela kambela lolendo mbela lolendo nga yango kana zara na posa na kemona fara dans na mbanza Congo et kozala très important so bo soutenir biso pour que tokende tina place to meka quand même ko lakisa bino oyo e kozala musala oyo bangunza bazo sala pona lobiko na biso nyonso merci na bino bolanda ki biso merci na Rossi oyazara toujours derrière la caméra sungaka biso musala oyo to sala yango vraiment bolamu mingi merci na famille nanga mobimba ma grande sœur Nzumba Mireille Nsimba Nsona na moni Hélène bino nyonso famille bota mobimba bongo na bosa na raté ma petite la Carmel métisse noire donc azala toujours wana pona ko soutenir sa grande sœur merci na bino so bolanda ki biso toza ensemble Godard Eliko le vrai parisien azara toujours wana pona ko pesa biso elengi pe esengo ya musala o etambola merci na mabota na bino au revoir.